nalobi toujours yoka ba analyse ba bazolo bipili o serre ici a oumela ki na malade si on toujours comprendre que ba analyse ba tembeli bazolo ba ki a oumela ki na malade ba bande ko bomba bande ko lobate. Alors parce que flamme il faut que bakana ba les ondes ya bato nambo na biso même vient na biso que son âme repose en paix papa nous tumba ebi yango diarrhée verbale tuba bilobele zalaka mingi epa ya bato mutai ko yeba yo bien que parce flamme mazobeta masolo na lokola la kana yo ala mukaka nayo OK nzoka mono ka ndego le kaka azasta soki mutumaka kufa ebani mingi okoka masolo ekobima ebele na lukuta na ya solo mais oya kati makambo nde ezali grand sec na ye Peggy Kunda ye ne takati makambo alobi ke abelaki bela mingi te asalaki ba malaise me bakangi na malaria ata moko passer flamme porte-parole d'affaire Gola ya faire Gola na pasteur wana boko tanga kombo menga na kotanga il paraît que zali ngaplo ke ko yoka ezali ndeko na biso Mike Kalamba. Bon, ndinga mweko salamaki kwete Museki Ndumbu akota makambo ya ndeko Mike Kalamba. Pas Mike Kalamba ya kele ko porter plainte parce qu'elle a dit que Mike Kalamba c'est un serviteur de Dieu. Mwana na nzamba funda kabatute. Toza na kata mukili, mais toza bata mukili oyo te. Je sais que c'est ma télémela kaye, apportant un plainte. Omoni ba de biso ha. Po balingi mukili mingi. Ba koma marque bata mukili. Et ça sonne pona église. Pasteur Moïse, non pasteur Mike, au juste c'est quoi? Oh. Moni manzambe na moni manzambe bunana kate. So moni bato bunana ndenge wana bazana cause. Et là on moko ezana kati ba wela. Ba wela nini? Bo teska mona sitebete. Ba yembe sika boko. Bakola presque escamoko parce que so tali ezande ko Mike, ezande ko Moïse Mbiye, baza presque génération moko. Président Joseph Kabila. Alors pasteur te mais t'as la maîtrise de soi à la gana. Silence. T'as la silence à la gana. T'as la tempérance à la gana. Bando kotanga komone ke azali sima ya ba 1-23. Ya ba 1-23. Au moins ya bila lobi. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese mwami likola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Voilà, to pesi bino mbote mingi bana nyonso ya nzambe ko bolanda biso na République démocratique du Congo pe na 4 fois ya monde nzambe ya Lola a pambola bino na micro c'est votre humble journaliste les pasteurs Flamme Tambola na caméra de na frère na biso Josué Luanda Bron essence de la réalisation évangéliste Cédric Makela l'homme valable les autres ça la analyse et belé bo partageaka ba émission pe bo like ka bo jemaka pe bo s'abonner toujours la chaîne de Bino Ciel Ouvert TV nzambe ya Lola akoyeba na ko pambola bino vraiment les lobo ça peut être beau ça toujours na Ciel Ouvert TV beau ça toujours awa ba analyste de ça là vraiment ekozala malamu mingi na gauche na ngai nazali na patriarche Vincent Makela obino boyebi mingi semaine passée pour mon acquis l'émission tant monsieur côté tant monsieur côté quitté mais nzamba pambola bino na ndenge bo consommer ki ba émission
il y a la fois passée nzambe apambola bino bokoba toujours na consommer yango bopakajaka bojemaka mpe nzambe akoyeba na kopambola bino na gauche directement nazoyamba mon invité du jour. Bonjour patriarche Vincent Makela. Bonjour mon fils Flamme d'Angola, l'homme de Dieu. Nzambe le kadro pambola yo apambola le grand retour il y a je suis Luanda Blanc. Alors va qu'il y a na tongo tongo mais à koksa malobaneti. OK, mais merci quand même ndengaye. Comment ça n'a été mon ingano motema vous avez chaque fois comment va mapasa l'homme valable l'évangile c'est l'homme valable. Cédric Makela moi en tout cas ensemble petit frère Jésus-Christ bakisi la caille l'ingénieur cerveau électronique OK oui nzamba pa mola bango et puis n'a pas moli baba sur Rolanda Bisso sans oublier ma femme mon œuvre d'art maman Béné Makela seulement na pesi motete wana c'est le soum nzamba pa mola ye je l'aime beaucoup na pesi ba gros bisous na komo de Masia sans oublier pe yo mon nzamba pa mola. Amen. Ngape na bosanité na pesi mon cœur Joëla Flajo que j'aime beaucoup. Patriarche Vincent Makela avant de kota na analyse na biso na osenga po bonde la odelier mission pour les mboka nzambe yo zali nzambe bongwani te ndenge mosa na lobi totiki banaliste tozosala pe mission na maboko na nzambe kamba biso oyo zali mettre à temps et à circonstance yo to permettre toujours à temps oyo pour te partager na bandeko na biso baza partout dans le monde balandaka biso pesa biso maele nzambe mituna ezala ya mose na yo pasteur Flamme biano ezala ya ngai patriarche le pasteur Vincent pour édifier tes enfants au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Obeti maboko makasi isika oyo zali nzambe apambola bino nzambe apambola bino. Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Donc tu peux faire la une chantre oyo vraiment parcours na ye ayembeli nzambe balo yembo ya kitoko. Donc Congo toza na matanga. Donc c'est dans le Congo donc ça veut dire que monde entier parce que banzembo na bango ba consomaka yango na monde entier. Ce qui n'a yambi patriarche na yebi que ayebi moi mukie ba carrière na bango. Moi mukie parcours na bango ayebi yango pe ayamba bango pe na émission. Ba banda ko sanga na église na yebi que pendant tout ton lo ya analyse oyo akomeka ko betela biso li solo ya ndenge to bongisa. Ser na biso li sikunda ser li sikunda vraiment ils ont mawa donc nous sommes en deuil Congo vraiment isolé là patriarche Vincent Makela toza na matanga to bongisi une chantre une grande chantre oyo ayembeli nzambe obanda bo mwana na ye donc jeunesse na mobimba a consacré ki amona oyende na nzambe patriarche tango yokaki sambo wana esalaki yo ndenge nini. Merci pasteur Flamme na douleur na motema avant nazokisa likambo ya Lucie Kunda oyo nayebaki mwa moke malamu do nayebi bango mwa moke malamu nakoloba mpe eloko moko matanga ebandi kaka pa Lucie te matanga ebandi na mboka parce que mbula eti kobeta ebomi bato na mboka na biso nakaso yebi yango ya samedi mbula ebetaki samedi na butu ya kotanisa ntongo ya dimanche ebomi bato esali badega ya kosakana te ata ko biso toza koloba oyo pe na Silver TV tozwi makama oyebi yango wewe ba matériel na biso nyonso ezali endommagé donc to perdre babenga o nini ba caméra ordinateur ba micro ba trépied tout ça nyonso eza endommagé soki moi ezalaki nakanisi lelo valable ya kofilme yango je suis Luanda tolaisako bato vraiment eza endommagé donc yango nazosenga na bato ya mitema malamu otuna nga eza endommagé ndenge nini tolalaki mbula ndama ekote biso na ndako vraiment moyen kosala autrement ezalaki te nanga soki moyen ezali baki koillustre baimage epai ya je suis Luanda na lo valable bato matala mai ezokotala ndako lokola ndenge lokola shite ya zongo. Donc un film Titanic. Donc un film Titanic. Moi que ça te nanga na bomi zoba na vani ka bona mbeto mai ekoti tina ba genou. Oui, et BBC to zai ko charger ba nini ba téléphone na ordinateur na photo to ça ba image d'image
nakita dimanche mai koti ebebisi yango tout eza endommagé. Merci mingi na papa edi parce alobaki avant que tu accident oyo alobaki osala déjà quelque chose nzambe alinga kopambola ye to na posa ya bandeko mitema malamu basomela biso batindela biso soki moye ezali baordinateur oya efo ezali nini bino botosala yango i7 ou bien i5 vraiment na bolingo ya nzambe na kombo na yesu soko kotindela biso yango ekozala malamu na bacaméra na batrepied vraiment tozongi à zéro nakasi bafilme meme ndako omona ke meme bakiti eza te bakiti nyonso eza libanda eske tozosala émission armoire mo ezala na nsima na biso awa nayebi te soki eza lisusu bamona yango eza susu te donc biloko mosusu eza vraiment endommagé napesi mbote mingi epai ya grand frère nango oyo oyo atikelanga libele ya Zado papa Kulutu lelo voilà lelo aza koassiste biso nzambe aleka na kopambola ye. Alors mpona sango ya bakunda sister vraiment esali ngai pasi na motema parce que bana basi wana basakrifia vi na bango mobimba mpona koyembela nkolo nga nayebaka bango na matete passe flamme wana baza nanu bana mike bazokuta nanu ya kombo ya sister te tobengaka kaka basel kunda parce que nga na travaille mingi na Kisenso et puis na matete nakasi bato baza bato ya 1900 ba 84 5 6 7 ti ba 90 ba 90 quelque bayebi nga malamu j'ai beaucoup travaillé na matete nazali koteya mingi na basa banzete eske batonga terrain wana banzete mo ezalaki wana nazali koteya mingi na se wana vers 1984 5 6 7 ti likolo kuna bon ntango na longo kuna na moya kosika oteya siko na libanda omoni esika parke ya matete ezalaka pembe na makadam namoni lokola batia sikoyo station wana me banzete ezalaki wana bazobenga yango tosambela na sa banzete nga nazokoteya wana nsima na yango mpe jo kosandalaka aye korejoindre ngai do na bande wana basali kunda assister bazali mpe koya koassiste bamateya wana ti esike nafungolaki groupe de prière Jésus revient bazali mpe kofréquente yango parce que papa na bango azali kosambela na religion moko songolo azali kokumba bana na ye kuna. Alors voilà na mukusa ekoloba ezalaki yango wana donc nayebi bango mwa muke mais après kosanga na bango wana partout na bango elandi wana nayebaki susu te tiki ndo naki koyamba bango na émission ça peleki ba 4 ans be 5 ans comme ça na canal king soki bato bazongo muke nsima na chaîne na biso bamona bémission na bango bakunda sister toswana bango kutu bazali na projet mo baproposaki ngai mais malheureusement projet yango esalamaki te eza pasi mingi mawa mingi to perdre une grande chantre ya mboka na biso ayebi composer banzembo ayebi koyemba mpe bazali kobanga mingi nzambe pasi aframe na okamwisa yo ntango nayambaki bango na tole bao question moko boza basi kitoko bolataka kitoko boza bastar boyebani mpo na nini botaka teke botika bamipende libanda parce que boza minene mpenza donc eyotasake vumaki nzambe apesa bino nzoto bandeko balimisa ngai balobi te papa tokosala yango te toza bana nzambe epi banzoto na biso oyo ifo bana basi oyo bayebake banzoto na biso basi bafutelaka yango mbongo mpo bazwa yango vraiment réponse ene marka yenga mingi natoli bango nini bakopesela yango mbongo yo tozoteka nzoto na yo vraiment bazali bana basi moko extraordinaire paster flamme eza mawa mingi questionnable réponse ape voilà tozosenga na Jean-Pierre Diongo Pipi na ordinateur i5 i7 José Dita de Bruxelles botinda ordinateur pour na musala botinda ordinateur pour surtout i7 surtout i7 héritier Kasongo botinda ordinateur ya i7 pour na musala oyo ciel ouvert TV et salaka toyebi ke bopartagaka baémission eza malamu mais botinda la biso ordinateur wana et o sunga biso. Voilà, patriarche Vincent Makela toza toujours kaka na deuil. Na lobi toujours yoka ba analyse, ba bazo le billet. Au cercle ici, a oumela ki na malade. Si on toujours comprendre que ba analyse ba tembeli bazo ba ke a oumela ki na malade. Ba ne ko bomba ba ne ko lobate. Mais to uti ko landa ça sert propre ya yemo ka lobi ke
azaki na ye na aumeli na ye na maladi te tolingi vraiment omeka koexplike biso mpena bien likambo oyo bato bazotambwisaki aumelaki na maladi eza nano auguste comment. Merci beaucoup parce que Flamme naza mpe kosenga ige timao atindela biso ordinateur i7 to i5 ige timao madelena nzamba pambolo mingi ma fille chérie biloko nyonso ya nini bebi alors soki okotindela biso mpe soki mpe otinda ordinateur te ata mbongo tosombi awa eza mpe mabe te mais ya biloko nde ezala kitoko parce que ezalaka bateka mingi biloko eza baoriginal. Alors parce que Flamme il faut tokebaka na les ondi ya bato na mboka na biso même vie na biso que son âme repose en paix papa Lutumba ayebi yango diarrhée verbale tuba bilobele ezalaka mingi epai ya bato moto ekoyeba yo bien te parce que Flamme mazobeta masolo na lokola lalaka na yo alamukaka na yo nzoka monoka ndenge olekaka mazobeta moto lisolo onde boliaka nde bomelaka na ye il faut tozala keba ngai nakaki yango o abelaki o boye na boye bamosusu depuis 1900 bamosusu depuis na ba 2000 bamosusu ndenge na ndenge yebaki baser eski ser na biso ayebani mingi aza star soki moto moko akufa ayebani mingi okoka masolo ekobima ebele na lokuta na ya solo mais oyo akati makambo nde ezali grand sec na ye Peggy Kunda ye nde takati makambo alobi ke abelaki mpena mingi te asalaki bamalaise me bakangi na malaria et puis azalaki oyoka bien te kutu bango kosala émission moko boye ye lisi azokende te nakanisi tapsuno valable akotia nini extrait wana ya maloba grand sec na ye po eza mpena molai te ya kosala malamu donc ezalaki ndenge wana azali koka bamalaise batikaki place ya traitement azwi traitement aboyi kozwanga ndaka bina ozalaka na église awa parce que soki azongi ndako ya so na église te nazwa molembu kokoma komi kuna asengama oke mo moke nzala asengi mo moke biloko kolia aliaka moke oyo eza badira ya na ye aliaka moke et puis basombeli sambusa ale ameli mwanda basikre kolalalalaki wana ezalaki mpo na libela donc ezalaki ndenge wana donc tolanda babilobeli ya bato te moto soki akufi bareseau emaka ebele bato bezalaka ebele mais ngai moto akati makambo eza yaya na ye ser na biso Peggy Kunda parce que ye nde motu azalaka na ye mpenza babotamene fai moko bakoli na ye babetaka misiki esika moko batambolaka esika moko bakoma vraiment bamapasa ye nde motu akati makambo donc seki na biso asalaki bamalaise abende mingimingi nde bato bazoloba te ti aye kokufa en tout cas que son âme repose en paix nzambe nga na kosenga nzambe na biso yesu asali ngai na yo ere moko asala eza volonté na nga te mais koperdre bato baza nano bagene nano bakoli te ça fait mal parce que mosala eta mosusu achevango nano te esili te na baage wana tika biso parce que Flamme meme nga nasa émission mais na pasi na motema c'est pas bien liwe ezelaka nanu ezelaka nanu tosala oyo nzambe alinga tosala tokola tomela mo moke na mokili ekosala malamu parce que Flamme yango. Voilà, merci tout ça toujours kaka na dossier ya deuil. Patriarche Vincent Makela, pourquoi bato malamu bao précédé na okende bato mabe bao tika? Bon, bato mingi balobaka yango ndeko tuni bato malamu baomelaka te na mokili bato mabende baomelaka mais soki totali quand même na Bible eza contraire na Bible lobi parce que Flamme ozaka même mosali ya Nzambe otala na époque ya ba Noé bato bazali kosala ba 800 ans ça va 800 ans, ça va 900 ans. Donc, Mukili, makambo za ko changer, même ata l'obénation ko changer, évangelise changer, et tamboli et changer, et lateli et changer. Au moins ce que ba TikTok et bimi, ba réseaux sociaux bimi kale za kite. Tozala bateba ba kunki, ya sikoyo ezaki kunki bimi. Yo teba couleur ya ba noir blanc sur le losa nango ba oseka yo mais kaso oza nango oza bato mbongo kala bato tama na ba mobilette na ba Vespa lelo oyo échanger comme ba wewa comme ba car ba sophistiqué ba jeep ye ba nini donc ba mingi échanger mais
nde na bike nzambe asala grâce apesaka mwa bayenge na ye temps malgré mokili ekomi mokili ya masumu ekomi mokili ya batuvaler ekomi mokili ya bademo tozomona lelo oyo baje mingi ya sasonse ebimi ya marque de la bête marque ya satan ebimi mpe ezobatama te bosala bapublicité yango na batv okobeta je ya 100 francs obeti 500 francs ogane bamillion tusa banini eza bilembo ya ntango ya suka me nzambe okila biso mawa apesa so mwa vie tomela mo moke na mokili ekozala malamu kokufa jeune ndenge wana ça fait très mal passer flamme d'amour. Frère, merci patriarche Vincent Makela. Nalobi na quelques années passées toyambaka bakunda sister bana oyemba tutunaka bango question mais pourquoi bomona na Facebook te abi même na WhatsApp mikolo tozalaka te mpona batémoignage obebisa batémoignage ya bato yango tokima Facebook même ba WhatsApp donc tokomaka appel normal obengi biso nengana bapatriarche mpona tokanga close ya makambo tokoloba ya te nalobi okoki kopesa biso ata témoignage mokie na oyo omonaki vis-à-vis na bakunda sister. Non, parce que flamme, je crois que la seule mission de l'élection qui est bana basi moko extraordinaire. Ok. Pour beauté boy nzoto bazaki na ngo. Taso batomona boka na télévision. Menga na mona bango en live boy. Beauté bazaki na ngo. Mwasi nzoto bazaki na ngo. Mais ezaki pasi mingi pour oyoka bango na makamba mabe. Je crois que même mon grand frère papa Jado azali awa abomona motema ça fait longtemps antika koka temo ja baba bakunda te même le moment passé flamme. OK. Oyeba ki be bango. Oui. Je crois que ça la témoin je ma bête ya bakunda système. Oui. Le roi de bonsoir zalaka abima na mutu tel. Koto zamka molendo asala ka boy et puis so bengi bango. Quel que soit oyeba na bango. Quel que soit beauté na bango et yembe na bango tukolobate Pe ba yaka fan hein. Oui. Bakoboya te bakosema mbongo te tobisa so caché te bakoya pa vent non basaki basali moko discipliné. OK. Eza te ko bakufi nga na sala bo émission non papa flamme davant basala bo bazoyemba moi silanga na ndako akoyeba yana neti nzembo ni bayemba kono oyemba isala biso pe bien patriarche on dirait na tele bo ba nzembo oyo ya solo baimba kiango et baimba qui non je vais tout casser voilà et avec toko hein oh terrible tu lelo hein non et puis basala pe nzembo mabete banzembo nyonso 565 et puis soki ozoka banzembo na bango ozo sentir que molimo mosa peza oui oh baza bana nzambe talaka baimba nzembo ko onyama kro onyama et ça vous na biso te mais nzembo sala succès si ko se ba tiembo ti lelo bato mingi bayebi te na ya onyama kro wana te mais biso tutema kaka kro tokomi lokola banyamo te banyamo balelaka na lilo lokola magoro onyama kro onyama eza nzambe bongo na beke za nzambe et puis onyama lokola bazoza nyama OK to lokola nyama na yo très bien. mais tellement que dans la voix qui toque, on arrête ma qui toque, ngana yo papa flamme oyo, d'ailleurs nanga papa Jado, biso to ma ki ma elle chantait n'importe quoi te, basé ko yemba, oyo zo pesa nzambe le kumu. OK. Donc spécialité na bango za ki ngwana, ko pesa nzambe le kumu. Et puis basaki bien encadré. Comme na bandeko na bango, et va ba parents na bango, et puis l'église. Et puis, nous avons respecté la sainte doctrine, peut qu'on banga le banzambe, peut qu'on respecte ma salle ya. C'est comment qui dit ça? Voilà où tu le battre. Voilà ça il est là. OK. Donc ça on a vu ma belle bakunda système, même à taba démon, ba osekayo. Même à milieu ma belle olola yo. Bazai ba ser moko exemplaire, vraiment nzambe ser na biso pegi oya tikali de ka bobenge kala mingite. To so anaye tant souvent on va y avoir parce que c'est tant souvent ça na bolela azana c'est parce qu'il passe à l'accueil mais na bosenga na ye akanga makana Yesu atika na Yesu et puis orchestre ba me kufate ba continuer nzamba yebi oyo kosala mikolo zali koya
encouragement na ngano qu'est-ce moimba ya bakunda système. Voilà, nzambe apabola bino ngone zalaki maloba ya pasteur Vincent Makela ya communauté Vallée de Bereka. Tokangi nanu parenthèse awa na makambo ya terre. Patriarche Vincent Makela likolo ote koleka tomoni pasteur totanga kombo te tomoni pasteur mwa mboka na biso atangisi muziki ndingo mpona makambo ya publicité atangisi muziki ndingo aza saper nayebi te patriarche réaction eza nini est ce que bapasteur ebokamisaka kaka bato moto soki alobi mabe na yo il faut kangisa ye kaka moto soki afingi yo il faut kangisa ye kaka patriarche. Pasteur Flam limbisa ngai na botona mutuna te poza mopanzi sango mais avec ndinga wazaka na c'est un saper azali na wikoloba azali porte-parole ya Ferigola. Bongo ata moko Pasteur Flam porte-parole ya Ferigola ya Ferigola na pasteur wana boko tanga kombo menga na kotanga il paraît que ezali ngaploke moko yoka ezali ndeko na biso Mike Kalambay. Bon ndenge yango esalamaki po ete Muzeki Ndungu akota makambo ya ndeko Mike Kalambay mpe Mike Kalambay akende koporter plainte parce qu'elle a dit que Mike Kalambay c'est un serviteur de Dieu, c'est un pasteur, c'est un pasteur. Muzeki Ndungu wana c'est un frère mais aza serviteur de Dieu te aza mpe pasteur te mais aza ndeko po aza mobali c'est un frère oyo asalaka makambo na ye ya porte-parole soki nini aza fanatique ya Ferigola mais ekosala ndenge nini ezali egali combien ye abana ko chrétien nani ndeko Mike Kalambay to abana kofinga ndeko Mike Kalambay bon Mike Kalambay azwa kanda akende kokangisa ye. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc elekaki tanga bane kosala sport ya pasteur Moïse Mbili aosala sport na ye stade de Martyr atangaki kombo ya majabu alobiki ya majabu akundaka bakisi alobeka biloko ya ndenge wana so ntango olobeka biloko ya ndenge wana mais pasteur Vincent loi mpe ezali ntango yo olobi ke pasteur Flam aza magicien mais la loi reste la loi eloko esali eke ekanga ye ezali badire oyo alobaki wana. Mais pasteur Flam na kati omona bateste oyo ndeko Mike Kalambay ye nde majabu kakoma Mike Kalambay eza majabu te azo faire partie na majabu. mais kolo majabu azalaka kolo majabu azali Mike Kalambay babenga ye apartisaka na majabu mais aza kolo majabu te kolo majabu azali bongo moto azali président fondateur ya majabu mpona kote makambo yango te me etalaki frère Mike elongolo bani. Bon, si on t'a dit l'entête, on t'a dit que c'est pasteur Mike Kalambay. Mais ça y était. Attends, y était, mais c'est y était, à ce moment où tout, bah, il y a qui était, tant qu'il y a Zali, bah, tu vas là, on peut pas casser. Et puis, yo kangai. Nous avons condamné pasteur Mike. Ok. Mais il faut aller à Zali Mosali ya Nzambi. Koula na ki Mosali ya Nzambi, oyo ya natiwana, azo pesa Jésus-Christ valeur. Est-ce que vous trouvez la problème là? Soki Muzeki Ndungu ata utaleka finga ata sikoyo ekosala nga tute epe akufinga nga nini po ngani to couleur moko te ngani to sala métier moko te ngani aza certain de Dieu pour la gloire de Jésus naza ko propager sango malamu Yesu Masiya yaza ko propager sango malamu afere toza banzembe baleke seni ngani to koyela nini to kamatela nini eza mystique. Bible le dit que batu badio tabola nzela moko te soki bayokani te nene soso comprendre ngai nazolanda yo bon siko ngana ye tokokamatela nini tokoyela nini epenga na koporte plainte mpo na nini naye so bala mingi ke mwana na Nzambe afundaka batu te toza na kati ya mokili me toza bata mokili oyo te Jésus-Christ batelemelaka ye aportaka nani plainte omoni bandeko na biso mpo balingi mokili mingi bakoma marke bato ya mokili eza soni mpo na église soki nazalaki ndeko Mike Kalambay nde nalobaka su te tunanga mpo na nini pourquoi
pour ma kambubinge bana kombo ya ndeko Mike na ya lukuta na ya solo nokala selimo ba mikitaka atikide koteya aka mifandisi ipale ka bonda kinzambe kino azongela ki misala nzambe soki mpona ngai makambo leka wana makambo soko na kombo na ngate ata makambo eza na niveau ndenge nini nakosefase nakobimaka kaka mpona misala nzambe maintenant soko bamake yena nde kinduku basali boye donc et comme le pona ndenge waze koloba solo babe eyebani na mokili bomba me bato basepelaka na yango te donc ye moko aza kosisa valeur na ye pourtant azokamata na bato ya ndenge wana na terme mosusu nayete soko tokomprendre ngai eyi koloba ke un chrétien na un païen bazoswana epuis ka chrétien mpo bateme pasteur na un païen nabengi moseki ndi païen te mais na terme mosusu tokoloba ndenge wana mais bazowela nini c'est grave c'est gravissime pasteur flamme nete bango mpo mosia soni ekatana bango ngai na okoka te na marke ki pasteur onga na lata mpe na defandaka lokumu évangile ngai pasteur makena le patriarche na okoka te même ata na bangi nzambe te mpo na soni ya bato na couleur onga naza na yango na okoka te pasteur flamme nayebi te. Voilà, merci longtemps et sérieusement toujours kendaka moke pour notre chité dans émission na biso. Na lobi patriarche Vincent Makela so stali na net. Au juste c'est quoi? Pasteur Moïse na pasteur Mike au juste c'est quoi? Toyeba te nini ezoleka. Nini ezoleka parce que bango bibale ba sala nzambe. Parce que ba jeton ko sala boye vraiment ils ont ça pendant ma lame de patriarche Vincent Makela na yebite ko juste les amis yo ko ça ba icône na évangile ko ça ba papa na évangile est-ce que ko boma ba moto wana te réconciliation et ça là parce que pasteur Mike na pasteur Moïse tant bazaki ensemble vraiment zaki kitoko formidable ba non ça ba nzembo ko zo moi pendant que ça va ils ont que de malamo pourquoi moi ba guerre wana ko ça na pourquoi tout d'abord wela ni po bazaba na ya communauté moko ba wela ni mama papa ndaza na Saint Esprit yo poza na Saint Esprit ezali meilleur professeur ezali meilleur éducateur molimo nzambe na molimo nzambe bunana te so moni ba tozo bunana ndenge wana baza na cause et là, on va la carte va où est là. Bah où est la ligne? Bon, qu'est-ce qu'on a fait bête? Bah il y a merci Kamoko. Bah qu'on a presque Kamoko parce que son tali, elles ont de comme Mike, elles ont de comme Moïse Mbiye. Bah ça presque génération Moko. Bah ça merci Kamoko. Bah ça bana, il y a papa Emmanuel Mbiye Moulaya. Et puis Guise Labango, et ça c'était bête. Oh, il y a ça qui chante, oh, pas ça qui chante. Oh, il y a comme il pasteur, oh, pas mi pasteur. Bah, oh, la nini. Bah, au cabana, pas na nini. Bah, donc, pas mi la question, wana. Bah, oh, la nini. Moi, si, mbongo, renommé, succès, Tony. Et c'est comme ça que vous soudez pour œuvre à papa. Et que des liboso, peut ma tomber dans la barbe, bon, la mitema. Mais on va se faire la wana. N'est-ce qu'on a compris, c'est pas so la nini. Yo ye bisangana bazo la nini ata pete de bakabana bongo moto tout ça na œuvre na ye est-ce que ça ko œuvre aza ko sala Mike la Mike aza l'église na ye et puis Moïse Mbiye atika cité beten siko mekana ko bisangai poto bisabatu bazo la effectivement nini ona ba muziki ndingi wa koti la kati bazo la ni passe franc yo to oyi histoire voilà na ebi eloko bazo wela te parce que je crois le 17 mai pasteur Moïse a obéta na stade de Martyr patriarche Vincent. Le 17, je crois le 17 mai na monaki fa beta na stade de Martyr pasteur Moïse lui. Bon son dessin. Non, ezali a obéta conseil pour na bana nzambe baya ba célébrer logo ou adorer nzambe logo nzambe beta.
Bon, il y a un monde qui soit na mai. Non, parce que parce que ni pour un côté et l'on a dit que événement zali ils vont mais awa pasteur Moïse Bié à Obeta à adorer Nzambe. Je crois les 17 mai bon nous va communiquer dans vos des capacités par là. Il y a la question de Saïdi. Il y a des alliés base faut asseoir nan de konaye pour basa bandeko. Nan de konaye mai kalabat. Sur la bêtise de 17 mai, sur la bêtise pour la gloire de Nzambe, gloire à Dieu. Sur la bêtise pour la gloire de Batamukiri, sur la bêtise pour la gloire de Anan, Yébonde à Yébi. Bon, il y a un peu ça la polémique. Non, mais ça la polémique était. Parce que Moussa qui me dit que ça la publicité à Nîmes. Il y a ça de mentir, il y a un pasteur publicité. En plus, quand on a la publicité, il y a aussi au côté ici, il y a Combo, il y a partout. Il y a ça qui peut m'appeler. Yo, il paraît que Moussa qui me dit que ça il y a Bilobela, ramasser, oh, il y a su, oh, il y a su, oh. Bon, parce qu'on doit prendre tout pélo, à Yukolanda. Yo, il y a un peu de ça, oh, yo. Bafinga bisope. Basel sope bis, basel sope bémission. Tozo ça. Parce que flamme. Yo faut na tango molai. Exemple passeport okutanga na mabe, tomo na mabe, polo na mabe, katangai. Mais parce que flamme. Depuis to ebana na yo. Nana ba ba finga ngate. Ebele. Nana mo te ko tozo temre na mabe, pour la passer bisa ma ba lukuta. Ebele. Alors, on fonga na ndango. Non non. Ngata to la legina TV. Abia kanganga na mwasi bona mbeto. Na kozomisa te na koloba pe te tala mtongola que président Joseph Kabila aza pasteur te mais tala maîtrise de soi azalaka na yango silence silence azalaka na yango tala esi la tempérance azalaka na yango bato kotanga komone ke azali nsima ya ba 1-23 ya ba 1-23 omoni abimi alobi te basaka na nga te babite nga na kaba mokili oyo nie batumisi bangaloba oh so batumisi bangaloba le rais na pouvoir zaka na mboka oyo pelo lokumu azali nango pete so azaka na lokumu ango so la mutumisi ngoloba yeba nanga na bona mingi nzambe benge kwa kuma pasteur ko donc Aïssa comme pasteur oui avant la maîtrise de la pasteur oui donc tilo na compliqué o finga ye o kumisa ye ato landi ya moyenne était oh lambalia aoya ki abiyem ta banda ko lambalia ah ma biyem ta pesa idéologie ato lambi cheval je sais pas landi ya moyenne était ouais l'homme n'aurait pas dit atina ya Jean-Marie Babi ato lambi dragon au type pepe soup hein il y a des gens qui lambi au type au section na wangila jamais ba oyati OK lambalia na te mutwana ya akamsa na mingi oyo ne pas même tant que c'est vos comptes bato azo finga ye rwandais basa boyembele nzembo de fao yaka koza soki chauffeur na yo de fao chauffeur na yo mama abomi Congo azokanga bato te aza mpe koloba te oui nie omoni le pese lokumu eza yango wana silence ba français balobi on répond un imbécile par le silence comment yo mutu ya nzambe moba kolekana ba media koloba to tikele ba kofi biloko wana na ba muzeki ndingi na ba feliza kwa na ba waze kwa ba fere ba nani ba fali pupa oui mutu ba benga mutu papa chéri aza to passer te malobi na koloba te na zongi sa te mais papa chéri mais yo pasteur ça na maîtrise soit te okomo ndongolo la ngando moi ni kambi ka baba ole kyolobi moi ni kambi baba ole kyolobi mais finalement what va fouiller Saint Esprit obingana moi c'est quand docteur lo komoko ata makambo ngo za munendenge nini toloba te chambre musala ngoni tokoyoka na tobongisi parce que flamme atanga na makamsu toyokani te ezabile makamsu to sala ba discussion oui hein ya mo te to finga na toka bo jamais akas et pas bato mukili bavandi likambo ezanga te mais ba yekoli bazaki ensemble mais bazaki ba ke dingana likia musomo na parce que flamme ngana likia
l'homme abina kana mtu ngana za star ya chaîne nani palo bikuna Rwanda pe bla bi ngasoki ngate chaîne ko kufa mais yango tende ko kabola biso OK eza ambiance est-ce que batu basalaka ba divergence ezalaka yango ko pousser mno te ko bana bo finga naka bo funda naka yango te weza ba fruit ya ba païen ya ba to be nzambe te biso wana nzambe ataka na biso bolingo voilà. Voilà, nous avons fait un mot pour nous clôturer. Nous avons maître Nyonso, maître avocat Nyonso, il y a Ciel Ouvert TV, maître Julio Consolata, maître Idi Amine, maître Daniel Tumba, maître Patrick, mon avocat Kambeze, boss Timothée Mounongo. Et sans oublier docteur François, docteur moderne. Traduit moderne. Voilà, patriarche, nous sommes arrivés à la fin. C'est la conclusion. Il y a une analyse Nyonso Tolobi dans l'émission, il y a des lois. Conclusion zali pour la bakunda sister nebe ke lisi kunda kei mais yeso ça na bo batikali va continuer œuvre orchestre sur va soutenir yango to samsa ba maboko pour to soutenir Peggy oya tikena ba chanteur musu bazawana pour la orchestre wana eli moité et puis courage na famille na bango parce que lokaki Peggy bi bato ku fela ndeko na bango mususu liboso maman takufa ki kimambula ndeko la bango tu kufa kutu lisi bakira akene matanga na sime kozonga taba no kunda kende kite parce que ntuto yi malamu te vraiment to soutenir bango kaka na maloba te même atape na quelque chose vraiment quelque chose ce qui va choquer kozala to contribuer to pesa vraiment et kozala bongo malamu je crois que le corps Tamsunga n'a pas un empêchement, mais équipe technique, il y a une équipe, il y a Selvé, Bokerepe Kuna, qu'on filme et puis ceux qui contribuent, ils allaient t'occuper de payer ça, parce que tu y es banakina bango, pour le coup, mankolo. Pour le makamouya, il y a Ndeko Mike Kalamai, nazo pese toli, Ndeko Mike, Bamakami qui demande dans les réseaux sociaux, na combo na yo, na commande Ndeko Moïse Mbie. Je crois que ngai tant que kulutu parce que na âge boye na ndimi que na mkolo na yo donc faut que doser ko sena kan ko bonde la mingi surtout so kamba batu oyemba ka pona lokuma batu ezala Moïse Mbie il faut bo doser bo enterrer ba âge de guerre wana ba guerre wana za na malamu te pona bana nzambe ole bana nzambe jusqu'à ce que yo tam susu balo bakana bino mais valeur ya nkolo yeso sa nini ezokita surtout ba église de réveil to sambo na biso ko sambo kindumba biso escroquerie biso koswana biso muyibi biso bisana mabe biso mais on que na religion mususu pe basana kape mabe koleka mais le la basa de tic oya ba mebo e bata maka moya biso ke na kambamu mingi vraiment bo doser e ko sa mingi malamu na succès na bambote oyo na pesi mbote pa ya mwana ngai Esther Damanoa, Nzamba le kanon pambola ye, maman Esther, yeb sa chéri na yo, frère Yves, toi za bokilo na ngai, toi na posa ba matériel, ya chaîne, merci no tinde na biso bilo kwa chaîne, l'équipe ba boule belé wana bebaka, musus peyaka. Merci na frère na biso nani, Sukami Blaise Sukami parce que ba auto sel yem ta pesa ke biso ango, mais nyoso comme on a dit, il y a l'ordinateur, nous avons le pambola yo, il y a i5, i7 caméra, ordinateur, il y a i7, i5 caméra, mais dans la spéciale, c'est en beauté. Voilà, les gars, Josué, et toi, la posa na yango, na pesi yo mbote mingi pa ya mwana na ngai, c'est Edi, nous avons le pambola diti sur na France, mwana popi maman Nancy na France, nous avons pambola yo, mambati. Ma fille chérie, na papa Anissé, mon fils chéri na France, Zamba Pambola Bino, na Pamboli Ser Balbi na France, Zamba Pambola yo, na Pamboli Mimi Tomadouda na France, Zamba na yo frère Yava. Obangi to solana Zamba na Pambola yo, na Pamboli grafo na ngai, Yanzis Espérance, Siskale Motema Moli Passa, na France Zamba Pambola yo, na maman Brigitte, na Pamboli Brigitte Mpangi, na France Zamba Pambola yo, Zamba Zana yo. Na pamboli Coco Ping Pong Nzamba pambola yo mon fils na Belgique
Nzamba Zanayo, Coco Ping Pong, grand comédien Nzamba Zanayo, sans oublier grand prêtre à ma comédien Mangobo. Le grand comédien Mangobo. Nazalaka fanatique numéro 0. Grand prêtre Mangobo. Soko yeto kokutana et puis ton salon d'émission au salon na maman touré les gars qui ceux qui bien te be maloyo nebi que ceux qui ta malamu kozala malamu même à taper nani Coco Ping Pong soko za ordinateur i7 au tindeli biso et kozala bongo malamu na pisi motre ba baso la biso bana nga sika otobenga na bango pourquoi on appelle ça moté pour le succès pas c'est sunda ote kubala heureux mariage nzambe aleka na kopambola yo na bosenani igeti mau nzamba pamono lan kola zanayo so na bosano limisa Mariam Laetitia Sœur Mariam na Belgique nzamba pambola yo Laetitia Mayana nzamba pambola yo bino tu nzambe azala bino so na boseni kombo na yo limisa mais na na motema nkolo aleka na kopambola bino. Merci. Voilà, merci. Oui, ça va qui patriarche Vincent Makela na émission lelo. Na micro, c'était votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola, na caméra, qui na Josué Niwanda Bron, et sans oublier Cédric Makela, l'homme valable, et sans oublier frère Nabiso, exaucé Makela, et papa Jado Makela, Azalaki, P. Nabiso. Et sans oublier Caleb Makela, Fiti Cameraman, oui, Fiti Cameraman, Belvin Makela, Sephora Makela, la personne na Maman Bene Makela. Maman Bene Makela. Qu'est-ce que c'est mon œuvre d'art? Œuvre d'art, la papa fait ça. Ah, Maman Bénédicte Makela, on a dit œuvre d'art, il y a patriarche Vincent Makela. La personne na Monquin, Joëla Flageau. Et sans oublier la sœur divine de Sambo, mon témoin évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. J'ai salué la sœur Barbara. On a salué mon témoin Josué Li Wanda Bron. On a passé mon témoin Azil Moutale, boss Didier Simisi, les Lions à Bruxelles, et Riteka Songo, Jean-Pierre Diongo Pipina, José Ndita de Bruxelles, les grands comédiens. Ziguratoko, Nzamba Pambola yo na apesi mbote na bana nyonso ya Valérie Bereka, bana nyonso ya le Roger Sali et sans oublier Docteur François Nzamba Monayo na apesi mbote na pasteur Tété Ndaya Fabrice qui parla Charles. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese mwami likola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert.